Bonjour, bonsoir, ça dépend na RO Bokolanda Bisso, na Katia chaîne Bisso Javi Monde TV. Nous un réel plaisir de présenter Bino numéro ya Sika, il y a émission na Bisso micro libre, où ekolobela sujet tali éducation scolaire, il y a onde to kolobela lelo na analyste maison invité na Bisso professeur Jérémy. Baleleki bolanda biso car na Katia chaîne Bisso na ba sujet to lobelaki lelo ne tozo conclure na sujet tali éducation. Sans plus tarder, bonjour monsieur Jérémy. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, Balandinho Soya, Javimon TV. Nous avons un réel plaisir de partager le plateau Nabiso. Il y a un micro libre. Quand on a 4 chaînes Nabiso, pour conclure, le sujet de Kolobela et l'éducation. L'éducation scolaire. Par rapport à Kala, l'éducation, ils ont qui malamu, papa Nabiso, bakola. Babandé ko en éducation bien, batanga ki ba classe à milaïté, ba sala université, mais au monde ceux qui ont commis la français. Ceux qui ont s'exprimer en français, au moins, maïele moko boye, ya makasi même na musala pe au senti bazaki maïele. Mais différence c'est ça makasi lelo, au moni ba jeune ba aussi ça lelo, ba oza maïele bongote. Siko avato kota penza na mozindo pena ya sujet na biso meto mekano ko lobila. Éducation scolaire eza nini nanu avant de entamer. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Pona ko yanola na mutuna na yo, éducation scolaire eza nini? Éducation scolaire ezali mateya. Mateya wana esangisi ba méthode. Oyo ba pesaka na etelo to na kelasi pour que esalisa mwana o aye kotanga azwa maele. Yango linkolo ba penza nini? Nako pesa exemple. Mwana o awuti na ndaku ayebi kotanga te ayebi kokoma te. Metango aye na kelasi eza na mateya o ba bongisa o ezana kati ya ba programme national o ekosala ke molakisi a se servir nango po atangisa mwana alakisa eke batanga boye bakoma boye longola yango tango mwana azomata ba niveau. Par exemple mwana oyo awuti na école maternelle bazolakisa koyemba bazolakisa ekoloba français bazolakisa ndeni ya kosimba crayon akomi na école primaire babandi kolakisa kotanga kokoma koreciter akomi na niveau secondaire humanité babandi pe kolakisa ye sens ya responsabilité bomoto yangwana esalaka ke mutu oyo atangi oyo azwi éducation scolaire tango ya kozwa ba diplôme na ye esika nyonso ya fandi o comprendre que mutu azana ba comportement moko responsable. Donc na nyonso wana ezala koyekola kotanga na kokoma ezala la façon ya ko se comporter partout au tozali même nesika musala nyonso wana oyo biso tozozwa na kelasi yango tozo benga yango éducation scolaire. Oui, merci beaucoup monsieur Jérémy. Omoni bato akala ezalaki soki basilisi kelasi otali papa afandi ata sala université te omona papa moko irresponsable babandaki kozwa bango na ba entreprise ya minene ya ba belge même ya Syria Mobutu nde toyebaki. Mais bana lelo mona so basilisi kotanga baoza na ba capacité wana te ya kozwa musala malamu to pe ya kosala musala ndenge esengeli. Siko tomeka koloba elo nini sali po bana lelo bazala tina ba capacité oyo ba koko na biso ba parents na biso bazalaki nango après avoir kosilisa ba étude na bango. Omoni monsieur le journaliste pe Balandinho Soya Javimon TV eloko bosengeli koyeba différence oyo ezo sala enseignement ya lelo na enseignement ya lobi ekokana te eza mama amwebele mais nan lobela mwa mukie. Premièrement, ezali ba méthode d'enseignement oyo bato bazo salela. Lokola biso awa tozali na République démocratique du Congo. Méthode d'enseignement oyo mundele ayaki nango oyaki kolakisa biso ezalaki ndenge mususu par rapport ya lelo. Na tango ya ba Belge tango bazo tangisa batata na biso bana kosuka na 4e primaire. Je dis bien 4e primaire. Mais dans 4e primaire, wana méthode au Belge bazai ko tangisela bango yango te obiso to sala lelo. Ba boti na biso bazai ko sala ba porte plume. Donc tango molakisi azolakisa mwana ndenga ko koma azolakisa ya azokoma correct. Et puis ozo sentir que papa o tangis jusqu'à 4e primaire azolo ba français moko correct. Pona nini? Molakisi o azolakisa ye
azo fungolela motema biso na pédagogie tolobaka boy. L'enseignement c'est une vocation. Au moni vocation ezali lokola par exemple to kopesa ndakisa basango mutu so alinga koma sango ami pesi abinga na obala te. Donc vine mobimba a consacrer yango. Donc l'enseignement aussi c'est comme ça. L'enseignement c'est une consécration. Mutu il faut à se consacrer bon moine mobimba lobike na mi pesi corps et âme pona la kisamona o eloko oyo ayebite. Et puis eloko musuto c'est koyeba na temps wana vie, situation économique, il y a des parents na biso ezaki ya malam. Moi nazo kende classe allié bien. Pe ba distraction ezaki pamba pamba te. Alors toi moi nazo kende azo se focaliser quand la makamo enseignant zo laksaye. Moi naza na batana ya ko sala ba devoir, aza na batana ko sala ba recherche, mais lelo eza bongo te. Lelo bana mingi bazo kende classe d'abord enseignants za mal payé. Neti na RDC, enseignant au futa mamalamu te. Aza sous amour ya kotangisa mwana te mais akomi kotangisa kaka pona nini bapesa embongo asunga libota do azo bezala ba enseignant to bengaka enseignant par défaut aza na e qualifié te na enseignement mais azo sala ngo kaka po ko pesate il faut tangisa kaka po azolo kolia ya mibale bana oyo bazolongwa na bandako ba okende kelasi papa sala kate kolia malamu ezate mwana tango azo ya na kelasi déjà les boumne zanzala atata on messi azo tangisa to azo tuna question makanisa mwana eza wana te makanisa mwana azo raisonner ah mais azo tangisa ne mais enga na zo ngana ko est-ce que na okuta ta fufu atati apamba na okuta alors biloko wana nyonso ezo sala ke enseignement na biso ebeba weza facette à liboso facette ami balezali méthodologie to ba procéder au ba enseignant ba osalela. Nde tozali lelo boye na RDC tozali na programme national au ministère ya enseignement primaire secondaire et technique atia eza na disposition ba enseignant mais so ok na ba école mususu baza ta na programme national te directeur ko yebisa bino débrouillez-vous bon enseignant zo ko débrouiller azo ko luka ba matière na libanda est-ce que akosala la méthode nini po azwa mwana o aza zoba akomise mael moni passe sike koti alors mutu akotanga lokola enseignant zo kokate allez mwana pe atimbeli faiblesse enseignant allez corruption koti mwana oya pesi enseignant mwambongo enseignant tie kaka point mwana za maele te atakima na classe 2 mois 3 mois akoya soka futi mbongo ne akozwa yango moni lelo mwana soka sisi ataba o bazoke na université baza capable te soko longwe awa yo za cadre universitaire na RDC bandeko boza la France boza la Belgique boyebi o nazoloba soki mutu azui même diplôme ya université ana Kinshasa aye nango kuna na poto jamais mundele ako considérer na titre o ya uti nango na RDC il faut zongisa sur na recyclage nyonso aneza pona nini parce que enseignement et baby yango moni différence wana ezo sala que ba parents na biso baza mayele makasi mais biso ba jeune ya lelo toza mayele makasi penzate. Merci professeur Jérémy na ba éclaircissement pe élocution non ya polele vraiment ozo aider balandi na biso ya Javimon télévision. Voilà. Sikoto loba omoni koto bana ya 6e bana 6e des humanités ba otuko sala hors session na bango to moni basali ba jury pratique mais to remarquer bana ba osala même misusu to tiaki micro pona osola na bango misusu ba même ko s'exprimer te misusu même ba kombo na bango ba ko kapa même ko komango sikoto ebité ba diplômé en ndenge nini o mboka na biso ba obima lobi po yo kaka na sima nango boye alongi na ye alongi sikoyo to ko sa ndenge nini poto meka penza ko changer makambo wana surtout pour na bana 6e mo bazo présenter mingi o mona bazo zwaka facilement to ko sa nini po to meka bon ko changer système o wana. Monsieur le journaliste ko changer bana o ya 6e ya lelo eza très difficile. Na kozala clair na mutu nyonso o azolanda biso ke tokokoka te po changement ekota ezosenga changement ebanda na base c'est l'enseignement de base nde esalaka changement oyebi monsieur journaliste ba parents ebele bayebaka te mwana oyo atangi école primaire ya malamu ye wana nde aza génie alobi
wana eza secret nazoyebisala baparent nyonso bozolanda biso partout esika bozali boyeba yango ke soki mwana na yo atangi école primaire ya bien école primaire responsable yeba yango ke déjà azo promettre mais soki na école primaire déjà mwana a bêtisé wana eloko osala ekozala lisusu te mpona nini nalobi bongo na école primaire nde esika bazolakisa mwana ndenge ya kotanga ndenge ya kokoma ndenge ya kosala ba recherche ndenge ya kose comporter mais sikoyo na école secondaire eza na makambo mosusu oyo enseignant akolakisa ngo su mwana te neti ngai je suis un enseignant professeur est-ce que na niveau onga nazali na banda su kolakisa par exemple mwana oza na 4e des humanités keno basimbaka stylo boye bakomaka boye non problème ezali que ba parents il faut ba tenir rigueur na bana na bango obaza na école primaire. La faute revient comment? Moi na aye na classe enseignant pesi moi na devoir mais moi na tango aye na devoir wana na ndako bazela kaka papa. Maman aza incompétente ya kosala devoir na mwana. Maman aza même pas na temps ya kotinda mwana ke non herbo il faut lala. Neti mwana soit outi classe na 12 heures. Soka ye allié apemi il faut alala tango la mukataba 14h 15h asukoli azui devoir na ye atangi akomi mais biso e mona na mwana soit outi classe aye abanda fandaki na télévision afandi déjà atali ba série ba biloko belé mémoire ne komi affaibli mwana za suna temps ya okeko tanga te siko lokwa na école primaire mwana mesane nango te na secondaire et okoma kutu les plus pires donc biso to sengo ko sama kasi puis ba chef d'établissement il faut bobé taper CT boluka ba document pédagogique botiango à la disposition de vos enseignants parce que enseignant pose à makasi il faut za doter na ba document nande ko salisa e atangisa mwana na lolinga malamu mais tant enseignant za documenté aba beta neka article 15 ki budigi nyonso ye kaka pesi nyonso ye asali alors yango ndezo opesa passe siko ba parents to sengelo sa makasi ba chef d'établissement bo sala makasi bo luka ba document pédagogique bo pesa ba enseignant et puis ba enseignant bo tangisa pe na motema moko ya malamu bozwa bana ono bo tangisa lokola bana na bino. Je pense que ceux qui tokena na ba premier pas wana to ko aboutir na résultat ya moi malamu na pays na biso. Merci beaucoup, merci Eza Bongo. Donc enseignement de base ndeza bima socle et au sala ke bana base en éducation ya bien. Au moni ceux qui basali bongo ba parents bo en avantage bana bino ba oza bien ba oza différent na bana ba aussi salelo pour ba conséquences eza pena dramatique hein. Koto baka yango ezoya eza vraiment récent eza na mutu moko uto ko silisa tina université mais mama sali pas moyen na éviter ceux qui professeur Jérémy pa ebi bakawana eza makasi. Oui, bien sûr. J'ai un ami oyo asisaki asalaki pa école technique papa na yazaki cadre na Office congolaise de contrôle OCC. Papa zaki cadre, papa Koufi. Alors, quand nous avons la démarche pour récupérer des comptes finaux à papa, chef du personnel Oazaki Wana a proposé camarade Nangai que na des comptes finaux à papa, na Moussala oponini. Le choix était clair, camarade a poné Moussala. Alors le chef du personnel a joué qu'à papier duplicataire, na stylo, a quitté le cola mesa. Abi bon. Je te facilite, yoza moi na yamuninga nangai. Comment ne fait que 2 lignes. O egola que ça quand même que au kota qui na ndenge à fraude te mais au kota qui quand même au sala qui demande na yo. Et je vous dis mais c'est le journaliste muninga nanga na ebité atali amoni likolo musika mabele pembeni donc a ebité akobanda kokoma nini akobandela wapi ausukela wapi. Et puis ton chef du personnel à mon bongo abino peut-être ozo banganga pona za mokonzi na bimana libanda na tikela au bureau yomoko okoma atikeli bureau après 10 minutes avec ozonga mais la personne en question a coma qui est le côté. Mais le chef du personnel était très étonné, très fâché, à Siliki abi mais je regrette d'abord que papa na gobota moi le rôle yo. Ozomona ba conséquences. Donc ba conséquences wana eza néfaste. Toye barango bien. Aussi longtemps que tozana ba intellectuel mukie. Yango ndeza souffrance à pays au biso to vivre. So le RDC a vivre na ba souffrance au to vivre lelo. Et ça manque ba intellectuel.
parce que les autres batata wana balongwa na ba poste biso to fanda. Oui, c'est bien bon. Batata na bakolongwa mais yo sikoyo apport nini oyo zanango classe ni ya malonga oyo tangi oso batie yo wana compétence ni yo zanango. Zo mona wana to sengeli vraiment ko sala makasi parce que naina bakselo mo monsieur journaliste. Omoni ba parents tant bozo bota bana na makanisi biso na Afrique hein, na philosophie bantou richesse à ba parents ezali bana. So na boti bana ngami bale misatu na yebi ke soki mwana oyo lelo azui musala ta nga na zonu na mwana kosunganga. Mais ce que soki mwana azui éducation malamu te mwana na yo ata CC classe a ozwa na ye musala malonga te. Lokwa kozwa musala malonga te po ayebi kotanga te ayebi kokoma te akozana likoki akosunga yo te. Na ta wana yo sikoyo parent okomi kosiliko bana na nga na bota basunga kanga te. Mais yo sikoyo sunga ki mwana na nini? C'est pour cela éducation à bana il faut que l'andelango komisa mwana na école omoni que éducation eza ya malamu mwana azozwa mayele akoko salisa lobi. Ah merci beaucoup monsieur Jérémy, monsieur le professeur na ba éclaircissement vraiment. Tozo pesa mokonzi ya mboka pe ba continuer so merci pour na gratuité enseignement omoni enseignement de base yango déjà vraiment socle éducation. Topé Sabango, félicitations, va continuer à la mesure, on a pas mesure d'encadrement pour situation à bana, batanga, na condition bien, malgré bana bazo aller belé na salle de classe, baluka baban, baluka ba formation, ba séminaire pour na ba enseignant et au sala bien pour éducation et fan d'appel bana ya lobby, bazala bon à venir ya bien, peut éviter ba kuluna, ba bandi oyo, bazo tambola boy. En résumé, monsieur le professeur Jérémy, pour bateau tant que nous en cours de la éducation scolaire en résumé bato basi manini na o nyonso to lobela monsieur Jérémy. OK, et loko bato basengeli ko simba o bo sengeli ko simba ba téléspectateurs ezali que soko zali moboti tangisa mwana na yo na école oyo ezali ko pesa bonne formation. Toyebi ke na mboka na biso ba école oyo epesa ba formation ya bien ezalaka un peu coûté. Mais to sengeli ka to sa makasi parce que bana wana baza venir na biso ya lobby. Ndenge bana wana baza venir na biso ya lobby, biso to sengeli ko se donner corps et âme. To yeba yango que même si soki orozana makoka kotangisa mwana na école secondaire te, mais du fait que asali primaire ya malamu, lobby na vie na ye aroza mayele. Mayele wana ko sa ye à se défendre partout où yazali. Pour na école, toujours senga na ba chef d'établissement. Là, je profite de l'occasion ya ko saluer monsieur le coordonnateur sous-provincial ya l'école Nyonso Hermeko, monsieur Jérémy. To senga ko sa makasi biso ba kambi ya école. To tia na école na biso ba dispositif nyonso oyo ko permettre ba enseignant na biso ba sala musala malamu. Ozomona parce que soki na ba sous-division tozo pesa ba manuel na ba école ba inspecteur tozo pesa ba formation et pas ya ba professeur et pas ya ba enseignant pe ba osala musala na bango na ndenge ya malamu yango na tozo féliciter pe mokonzi mboka ndenge azui ba initiative que bana nyonso bavandi na bandaku ba retrouver école surtout école primaire gratuité enseignement wana ezo pesa likoki même na ba parents o baza makoki te pour que ba mema bana na bango na ba école. Alors biso pe bana oyo tozo kede kotanga tozala na conscience tango moboti ofuta mbongo na ye po yo okende classe koke kosala ba aventure te yeba ke classe ezali vie na yo éducation oyo ozokende kozwa na école yango nde kosalisa yo même lobby na quartier même lobby soko zui musala oyeba obatela musala na yo donc tosengeli kosala vraiment makasi na point wana. En tout cas je pense que autolobby c'est très important. Ceux qui to ba parents et puis ba élèves, ba étudiants, tous eu conscience biso nyonso. Je pense que torozala modèle. Ceux qui muta moni biso nanzela à comprendre que nous avons réussi une meilleure éducation de soi. Merci professeur Jérémy. Éducation
Et ça très très important. Au moni muto atangi malamu, azu éducation de base ya malamu, a la bonne manière, a même ko senga pardon, ko pesa merci, ko yeba ko saluer muto azali supérieur nae, topé inférieur nae, au moni moi ba signe ya bonne manière wana, bana ba yeko la rapé yango na école de base, topé études de base. Au moni, et ça vraiment très très important. Bon, monsieur Jérémy, mot de la fin na Zanini, peut-être moi ba salutation, pe poto mekamo ko sili satokom na biso suka poto chité. Nazo pesa merci na yo moko na monsieur le journaliste. Naza pena flatté na émission na yo. Et puis nazo pesa merci na bandeko nyonso o ba soutenaka biso spirituellement, financièrement, moralement. Nazo pesa merci na bakonzi na ngai na bandi pa ya DE Mukwama na Institut Kumbele pe nazo pesa ba mbote na ngai ba remerciement et pa ya promoteur Precha, promoteur honorable ya collège Marakena et sika naza pe enseignant professeur et puis nazo pesa ba mbote na ngai na famille na ngai maman Béatrice, moi na nga Abdiel bambote na batu nyonso pe nazo senga na bino bo continuer ko s'abonner na chaîne na biso et puis soki boza na posa na ngai numéro na nga contact ezali plus 243 978 13 99 plus 243 978 13 99 so boza la posa conseil toza ba activité belé ou to salaka à part professorat toza la bureautique na biso esika to sala ba misala ba saisi ba photocopie sokoza la posa la biso pona bana ya kisenso bana banga moyo toza na avenue de la paix numéro 106 juste référence eza église aliloba na rai soko yewana au Kutabiso et puis toza pe na ba manifestation to salaka lokwa ba dire festin service protocole service traiteur na ba fête la bino mariage ba collation de grade so boza la posa la biso bobengi biso bokozwa biso vraiment Nzambe ya pambola bino na bisika nyonso bozwami ba enseignant nyonso ya Congo ba chef d'établissement nyonso ba mbote na bino eloko asuka na osukisa soki ba remarque na bino pe ezali boko komela biso et komela biso na nombango poto e bandenge nini to ko améliorer mosala na biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le professeur Jérémy. Na honneur au Salarabiso, à chaque moment où tu as besoin de répondre favorablement pour tout mekabongo ko décortiquer ba sujet malamu pour ko édifier ba landinion sur Javimon TV na 4 émissions na biso micro libre espace ya liberté d'expression autotique et la ramutunyoso. Na pesi merci na caméraman nangai pe réalisateur na biso monsieur Enoch, ingénieur Enoch Misape Kuba, donc tout petit qui est flair na epo so bo sepela ko landa biso boeza grâce na yende mu bolandi biso. Nazo remercier lisusu DJ Sarah en direct ya Paris. On s'appelle Moulandi Monene à micro libre pe a sepela ko soutenir biso même de loin même de près. Na pesi maman la reine motema nangai bambote belé pe balandi nyoso ya chaîne na biso to sengi bino botika ba commentaire na bino. Et tout le monde merci pour notre encouragement au biso na Facebook même na chaîne na biso alors vous hésitez te copier ça biso ba conseil pour toi améliorer et tout ça na ndenge bino bolingi to kutani na sujet musu ya sika quand na kati ya chaîne na biso pe na ero kaka ciao à la prochaine bye.